Mbote lisusu bandeko balandi ya comme wapi toza awa na commune à Gombe na agence de gestion des fonds humanitaires eza a diagonale na cour constitutionnelle ya mboka Congo. Na ye a kosala nini na yebisa bino mikolo baso que demande le peuple congolais. Où en sommes-nous? Dans le peuple d'abord, oh tout le kaka peuple. Yango tozomona kata Congo mabe, ba misubo kanga ba démon. Mais le na ebité bino ba kanga bisimbi. Donc, awa boyoka que demande le peuple congolais. Ba agent, il y a agence de gestion des fonds humanitaires. Bazo senga nini na makonzamboka. Nini pe komeli bango. Yango biso, na yebisa ki bino le seul opposant congolais sikala ngai. Na ye awa na yoka peuple congolais. Parce que bango il fait pas qu'il pas opposant. Ba opposant Congo ba mo na raté. Ba to ba peuple, de biso ba kenda wa. Biso tsaka peuple na ya. Boyoka nini ba bengiseli biso. Mbote mama. Papa. Bonne santé. Madame. Oui, est-ce que quoi que ça biso na no jeunesse li kambo bo bengiseli biso awa na agence de gestion des fonds humanitaires. Toye awa to bengisi bino pour na ko réclamer ba droit na biso. Ba droit na biso mais ko na memo bon to côté na ben mission matama mongongo moké. République démocratique du Congo. Ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Agence de gestion de fonds humanitaires. Intention malveillante dévoilée au grand jour de la caisse de Modeste Mutinga, Hubert Tetika, Laurent Tchelo et Raymond Bokole. Ministère biscornu. La grasse crise sociale causée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale prouve en suffisance de sa mauvaise mission de gâcher les actions sociales du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi. Qui sont-ils? Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Hubert Tetika Inkalaba, Dirkab Aïe de Mutinga. Laurent Tchelo, secrétaire général des actions humanitaires, parrain de Raymond Bokole. Raymond Bokole et Foya, DRH du SG, soi-disant chargé de mission de la caisse. Voici le mode opératoire du cabinet de Mutinga et de son secrétaire général résumé par des actes de sabotage aux actions sociales du président de la République. Par ailleurs, la loi de finances de l'exercice 2022, dans son chapitre 70.302, indique le salaire de 294 agents et cadres de l'Agence de gestion de fonds humanitaires, dont le montant est fixé pour un fait obscur par Laurent Tchelo, le secrétaire général des affaires sociales, des affaires humanitaires, l'auteur intellectuel de la caisse controversée par les agents et les cadres de l'agence. Du mal en pire, voici les actions perverses de Modeste Mutinga depuis près de 10 mois qu'il est à la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. En septembre-novembre 2021, suspension du coordonnateur sans motif, enquête menée dans les rapports est contradictoire et non concluant. Procédure astucieuse ayant induit les services du Premier ministre et chef du gouvernement des Warriors en erreur ayant abouti à une caisse plagiat de l'AGF. En décembre 2021, où a-t-on vu un agent de l'État mécanisé passer un test de maturité en dictée et culture générale afin d'élucider sa capacité d'élaborer des projets bancables? N'y a-t-il pas un module approprié? Seul Mutinga sait. D'ailleurs, il n'a pas de qualité. Mémorandum du personnel sans suite. De janvier-février 2022, remise et reprise entre un mandataire sortant nommé par une ordonnance présidentielle et chargé de mission entrant désigné par un arrêté ministériel, chasser une centaine d'agents mécanisés du travail, c'est criminel socialement,
La preuve en est qu'il scella notre grande salle en forçant et en changeant les serrures. Ok. Merci. Donc, bandeko nanga ezalaki bongo wana ezalaki memo. To document au bandeko bakomaki na lopoto. Maintenant ce que nous avons na interprétation on a lingala. Boyo kama makambo nini oyo mama oyo alobi na lopoto parce que bato nyoso bayo ka rapper français te. Boyo ka na lingala na tuna kemiti pe bandeko. Mbote ndeko nanga. Mbote ndeko. Kombo nani? Kombo nanga Daniel Mulumba. Osala ka auza na poste ni. Oui, na sala awa nazali cadre na agence de gestion des fonds humanitaires, nazali chef de bureau. Ok, agence de gestion des fonds humanitaires yango esalaka musala nini? Bon, agence yango esalaka nini? Tout d'abord, ezali pona o canaliser fonds o nyoso tali humanitaire, ko gérer ba don, ba leg o nyoso ba tina disposition ya agence pona ko gérer mamotali catastrophe humanitaire. Net exemple à bleu telle catastrophe, ezali inondation, tremblement, naufrage. Et tu es moi bloc et puis va déplacer pe moi bloc et besoin na kati wana. OK. Nini salaki pour te ba suspendre gestionnaire na bino directeur na bino. Oui, coordonnateur. Agence ezali tout d'abord chapeauté na coordonnateur. Coordonnateur y azali nommé na ordonnance présidentielle et puis notifié par le ministre. Le ministre dit ça dit ministre des Affaires sociales et action humanitaire azali notifié par lui. De là là un bon matin tu comprenez pas mais il ministre a imposé coordonnateur parce la remise reprise na chargé de mission. Est-ce qu'il y aura ça qui a sans motif? Est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement? Il fallait aller à la mouki à l'objet bana lelo yo coordonnateur a suspendu motuba côté en fonction. Non, détournement exacté. De ceux qui détournement exacté, il faisait pembe ni on a roya pour musique à roya ba moko. Détournement c'est là que ça la maté. Tout d'abord et là, on a appelé ça briefing moi en mouké, on peut rappeler. Le coordonnateur a été suspendu l'autre fois. Et là, moi, ça m'a été ici. Il y a eu des tournements, de tournements au Sambaté. Des photos à sa remise reprise dans chargé de mission. Tu comprends, tu as un bon canier. Ok, tu as dit qu'il y a un principe, il y a droit administratif, c'est lui qui nomme et celui qui révoque. On a remise reprise chargé de mission, comme il y a nommé dans le décret loi présidentielle. On a remise reprise chargé de mission, il y a présidence de la République, il y a ministre des Affaires sociales. Non, non, exactement. Non, ça dit quoi? Cabinet, chargé de mission, il y a cabinet à Moutinga, il y a affaires humanitaires. Il y a ministre Moutinga, il va se remise reprise. Ça dit quoi? Dans l'ordonnance présidentielle, ça dit que les ordonnances, c'est moins l'écolo. C'est-à-dire qu'il y a des ordonnances à l'école, ça nommé par c'est-à-dire pour vous remplacer, c'est Kakaye. Kakaye a nommé il y a un abrogé dans le sens mais il y a eu bon pas à sa remise reprise, bah faut que ça caille. Et ça là vraiment ce numéro. Il y a paralysme de forme et de compétences. Oui. Existe. Oui, il y a bien existe parce que a imposé qui est imposé bah sa remise reprise. Mais ça qui le rappelle a dit ça que non et là bah c'est là dit bah c'est le monde inconscient, il y a mutinga, c'est le monde inconscient. Et après il y a un certain moment d'abord les calé. Bah il aussi les bureau na bus. Bah bureau bah scellé sans motif to éviter jusqu'à présent. Il y a un biso tozo sengabo. Tozo senga na zo lancer message na chef de l'état. Marambo ezali ko sala ezaki bazo finza chef de l'état na ressoudre na régime ya état de droit. Ezaki toroté. Tozo senga ba réhabiliter agence. Agence et ba réhabiliter yango. Bon, ezali de réalité. Ba fongola ba bureau et puis ba droit ba gens ba zonga misa bango. Tala depuis décembre passé. Ba papa na ba maman balala toujours libanda. Balala toujours bana place ni tokenda te ba oya tokenda na président tokenda tokotse ba memo na primature na nini na awa na budget pona maman biso tele ba pe na biso sur ba nyaba kata yango tokoti ici solution ezate est-ce que na mboka o vraiment régime état de droit OK to bi na principe d'administration ceux qui beaucoup ici lettre golika 48 heures beaucoup ici ça toujours sans réponse à la. Est-ce que va suspendre des coordonnateurs, tu vas suspendre des coordonnateurs dans l'agent? Et le bloc il y a 10 manières, il y a l'illégalité. Il y a ministre a signé l'illégalité. Tu le dis boy. Au mutarolongo la cordon et zara muto a chakié. Après si melo ne ko sala, ayeko zo ko créer caisse na yewana. Caisse na action humanitaire patati patata.
ayo créer yango akotisi ba membre ya famille politique na ye na membre ya famille biologique ne ba kotisi ba remplacer bato bazali notifié bazana ba décision. Vous avez un nombre de combien? On est à 294 personnes au Bazali Banda. Vous avez déjà remplacé les beaux. Vous avez déjà remplacé, même le niveau de paye, il y a du niveau de paye. Vous avez déjà remplacé. Bah remplacer déjà biso, bah tu dis bah tu me suis dans la liste, il y a paye na biso. Bah remplacer bah tu me suis. Na est-ce que bloc on a non? Est-ce normal? Je demande le peuple bah consommation dans biso. Yé asa géré par premier ministre. Chef de l'État peut avoir un coordonnateur, mon coloto on a parce que il va faire courant de l'été zalaka. Oui. Exactement ce que mon ingénieur ça va malam yo yo bo te zalaka bon côté. Ba la document o zalaki o zalaka malam yo peut la simawana. Donc aux autres la caméra na biso mais on peut ça message pas à mon conseiller direct au premier ministre et puis au chef de l'État makambuzo le kawa na agence de gestion de fonds humanitaires. Oui, merci Ndeko. Ngai na rappeler sur moni bloko et côté politique na kati. Politique écoute nakati loko y a zam derrière camo politique azu ta famille politique ne écoute ça message dans lancé à chef de l'État et puis dans premier ministre Samalou Konde monsieur le président toza ba congolais nous avons le droit de vivre comme tout le monde on est sur les droit na biso musala eza droit na biso eza garanti na kati ya constitution toza posé en musala bakata biso te bakata biso na liste ya paye te liste ya paye bakata biso te parce que si bakati biso so bakati biso bazongisa biso bazongisa biso na liste ya paye et puis ba fongola biso ba bureau musala ezonga ndenge zaki est-ce que ngina loba su elo musu na remplacer biso to sali ba projet belé baka o etali ya net ya Kasai ya malnutrition ya Kasai to bande dia ko sala ngo déjà des projets to bande dia ko mobiliser déjà fonds mais brusquement ministre ayo kata projet ne surtout na nzela tande mobiliser da fonds déjà na niveau de l'église na niveau de la société partout ba pesa mona pona mambetali ya malnutrition na Kasai était que chef de l'État veuillez que résoudre le problème oyo et roumeli s'il vous plaît papa yoza papa au Italie 5 mois en haut déjà yoza papa au Italie aux gérer mboka premier ministre le peuple d'abord bana yoka souci na biso le peuple d'abord et appelle biso to zonga na droit na biso pe voilà le message na relation que demande le peuple bande konanga na za awa na ye awa pamba te na ye anayoka ki kolela bana Congo baza ba père de famille to yebiki na Congo soki moto aboti bana 10 so moto aboti bana 10 na ndako na yoka baza 15 bana batata mwasi bana kazi bazanga na bandako te okatika batu kwanga kaka pona na intérêt pona za moto ensemble pona za moto ya PPRD pona za moto ya IDPS to longola ba clivage politique wana ba coloration wana to longola yango to tra ba congolais au ko servir boyo kama kamuzo kana mboka au Congo mbote papa bonne santé kimeza oui tonzo yebabi je pense ozana kati eloko oui nasala kati nasala na kati boyo kolela nini matsa ma volume ke bande balanda biso kolela kaka yango to yokolela ndenge ndoko alobi tozo comprendre te congolais azo souffrir na kati ya Congo nani azo faire souffrir Congo na kati ya Congo oyo apesami droit ya kobattre la congolais na kati ya Congo azo faire souffrir congolais mokonzi ministre oyo ba pesi ministère pour être abattre la biso atia biso à l'aise yende muto aye ko tia biso mal à l'aise to bandaki na ministre wa ezalaki wana oyo ya remplacer If Mbikai atika biso malamu atango ya ye na yebite ya leki Mbikai na mayele to Steve Mbikai to bandaki na Steve Mbikai alors mutinga ye amoni comme si Steve Mbikai ayebi ko sala te yende ayebi ko sala malamu bato l'État engagé bazo a déjà quelque chose oye olongoli bango aye ko salisa biso test ya maturité nazo comprendre te na test ya maturité wana na bato donc catégorie nyos na ba licencié bato nyos ti na se test moko na ebité na mboka ni sala mabo parce que papa salaire na ndezo bimanenge mesana non mais basi bakatiti pona nini mais motinga mutako ba pona nini soki suspendé coordonnateur toi suspendé coordonnateur yango tozo tuna soki ba suspendé coordonnateur mais musala fait combien parce que ba travailler toza on faut sala musala ndenge sengeli OK bande kona dozo wala na makamzo le cadre remise et reprise ya ba président de la République Salami président ante à côté la bique ba congolais bazalaki wana dans milieu tout pour que data Brazzaville pour que faire le ba congolais musu na tia on a géré. Allez-y comprendre na mboka Congo to na kata Congo nous sommes des Congolais mbote ndeko nanga bonne santé très bien ngolo amoni yo pene ozaki ya show to za awa na mboka na mabe na bino dans la agence de gestion des fonds humanitaires bile boyi ba mbongo mingi yakosi akonisa ante biso mbale non to na agence de fonds de gérer ministre gérera tant c'est on doit causer problème to yiba mbongo te saka mutema mabe
ba mauvaise foi ya ba konti tout ça la boka mboko. Oh. Ndeko moko alala la muki mutu moko ba nommer une ordonnance présidentielle. Tu ba que so ba nommer une ordonnance présidentielle. Faut ba bimisa ordonnance mususu pour ya ko abroger. Mutu ba nomaki wana. Mais ce ko yé na ba démarche na ya mabe na ba bureau na ndebite soki na niveau ya na niveau ya cabinet na ye ba fonctionnaire ndeni. Balale ba la muki ba lobi non. To soyez to l'accès que biso to ça makasi. To ko yeba ministre, tangana comme ministre yango ba ko le fa yeba. Et l'on va mezate. Ministre kombo na ye. C'est la caméra. Kombo na ye. Hein? Monsieur le ministre Mutinga Mutushai Modeste. Dans Mutinga Mutushai Modeste. Modeste comme ministre il y a affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. C'est l'état la bilo rebelle. Par contre kabela papa. So talié, so moli papa wana. Ngana obenge pepe. Akoza akoko, ngana oza akoko pana. Mais ça associé la bio de population. Soutien ça tête la maman ndeba se bele boki wapi. Social. Boki wapi atombo. Mais c'est un message que bande rebala na boto ko contre na makambo. Message na ngeza lié que directement pas mokoza mboka. Papa, biso ne to voter en 2023. Bilan biso ne to voter yo. Mona to ça. To voter ki yo. To préparer ce pour to voter yo. Maintenant comment bateau yo tena na ba secteur ba gérer surtout la social oh yo au pronara tout le temps. Vie sociale. Tala ne ba saboter action na yo. Tala ne ba saboter action na yo. Na makambo yo to perdre deux collègues na biso. Bakufi na makambo yo. Ngamoko les 11 un certain lundi naza victime babetenga likofi nde naza wana ukota ba scanner pour na makambo yo Mutinga tindi ba papa na Congo hein pas que so musika na Congo so mesana ko senga lelo sengi lobo sengi lo beno sengi ba bengo ndoki ta mususu ba Congo ndako mandia mi o Congo ndoki abaka ki mandia et puis na Congo pose musala papa isa boyi dans le chapeau isa boyi difficile mais ce que tu place moko boyi oyo tozana ba famille na sima na biso ba otalela déjà biso ce que cadre les pamba mutu mo wala la muki papa ba longo la biso to kiwa. Vous avez nombre de combien? Nous sommes dans les 294 agents au bazar mécanisés bazwa mbongo na l'état yibibino. L'état yibibiso. L'autre dans les 40e les 25. Dans la budget mboka n'est pas défendre la budget oyo bino bazala carte. Papa tant musu sur les 27 alors il faut to mbongo na biso. Mais ma démarche est déjà en cours. Ba longo la biso. Ce que on l'a bien boss la remplacer to. Très bien, bonne question. Tant que ça les longs la bango wana. On les même pas biso ba intégrer biso facilement. Les ministres le jamais dans la sabino que ngai na plus que fachi. Na so bana ya bande ko na ngai. Ba vice maman, na ba vice maman. Oui ba vice maman. Oui. Ba maman ya mpanzi. Bazui bango. Na batro bango ya parti politique. Papa makambo na lo bana biso na kanda na soukir ne nazao. T'as la caméra. Non ta caméra. Na soukir ne nazalia. Comment va te mité mama bebo na mboko. Biso nous to ba congolais. Bato ya linga remplacer na baliki sunani. Bazala makila nzoto te. Ngana tout na mutu na moko. Mutu oyo ya suspendre ezali coordonnateur to a suspendre coordonnateur na ba agent nyos. Papa, c'est ça le problème. Et puis coordonnateur hein. Pour la document ça c'est pas ça coordonnateur. Remise et réponse à coordonnateur non ya ba agent. Papa, na ebité na mboko yo. Makambo ezalaka normal et comment nga normal. Makambo ezalaka normal na Congo et comment anormal. Biso toza ba agent. Ceux qui ont frappé coordonnateur, ou a suspension à liboso. Ngana par na coordonnateur azaki suspendité. Coordonnateur n'est pas forcé na ki mutema mabe. On fait que ordonnance ne mususu bima pour ba longola ye. Ministre azana compétence wana te. Parce que mokonzi ouais kambara biso azaki nommé une ordonnance présidentielle. Faut quand ndé moko fatinda longola ye. Le ministre a nommé une ordonnance présidentielle. C'est pas normal. Moni na Congo donc nous c'est comme normal. Té banderba ye bakina autre bengaka parallélisme de formes et de compétences. Botra la mboka compter besoin état de droit. État de droit ezaka na munoko na mikanda pe il faut salaka. Est-ce que deux sola. Tu vois makambo yo esambela biso pas ces années. Est-ce que mokonzi mboka pa fachi beton. Na répéter surtout 2023 biso to voter yo. Ba makambo eleka na mboko yo. Toyebi koza mokonzi. Makambo surtout la ministère affaires sociales. Oyo mutamutu mutinga ko sala. Est-ce que azolanda yango? Mokonzi mboka. Toyebi ke mokonzi azalaka azana rôle ya 3C. Commander, corriger, contrôler.
eloko so bo mamboka na biso surtout bato bazana bazo kamba ba secteur soka otie ya lobi ke lo ngabe na kotia donc ngane mnaza muto sakana nga ate. OK, moi message fort européen ça va dire tout par la biso premier ministre donc ministre yamboka Congo et PSPY moro modeste Mutinga. Message à comment va livre belé il y a au service Congo. Excellence Samalukoni. Papa ozana bana. Ozana makila ba Congolais za Congolais ya papa na maman nde balobaka de père et de mère. Excellence Fachi Béton. Papa ozana bana. Oza parents. Ozana mutema munene yo moko so prôner état de droit. Yo moko so prôner ozo lutter contre anti-valeur. La population oyo tala ba parents bazawa ba osuka wapi po bakende wapi bafutelaka bazali awo batangaka bazali awo bavevo bazali awo et on a même des aveugles awa catégorie nyonso bafelin bazawa so yebisaka so balongoli ba musala bake wapi excellence monsieur Mutinga papa mwimbo na biso mwimbo na ba pesi wana eza pe mbongo na tsa poche na biso te eza mbongo faut servir pour musala faut salima so na mukimutema mabe ya batu ba pembeni no bon ça la ka ba démarche na ndenge ya mabe pour que bolongo la biso place pe opesa biso opesi pete botiki biso ka boyi to lo batiki bino ka libanda ka yolela donc bande ko nga bozo ka ndenge bande ko bazolo ba to zaka ba mama mi balé ay ba pesa ba réaction na boy pi te ba ko clore émission ça dozo pas ndeko na mbote mama bonne santé be papa na sala ka papa depuis 2019 agence auto bandi ko sala awa to moni kana tongo mo Mutinga ye na tini batuna ye bakanga ba bureau ti lelo zaka libanda depuis début décembre 5 mois ngo zaka libanda tozo sala tete eloko moko te papa azo lukela biso ni to kufa bana biso ba lubwa ki baza soki ndeli batela la banda biso zala ta ba jeune garçon ba sebele bazo luka moye ba bala basi ba organiser vie na bango papa Mutinga susi na kaka alongola bita kata biso ayo kata kombo na biso lisusu te tozo yeba te to sali ye nini. OK mbote maman oui mbote oui merci pour la parole alors lancer communiquer na chef de l'état toza na mboka ya état de droit. On a droit dans ce pays. On est assez avec nos autorités. Mais ces ministres Mutinga jusqu'à présent, Azaï Kosala Biso Makambo Sala Soni Namboka. Tout un état de droit social, il faut en premier lieu. Chef de l'État Lobaki Ango. Quand on a jusqu'à présent, ministre la Biso doit mettre Biso na prison. A tel Biso qui a limité de paraître. Depuis décembre, à Kangi bureau na Biso a fait remplacer Biso la chef de l'État. Le chef d'État Talcamo chargé de mission. Mouton yo nommé dans ordonnance présidentielle. Bah ça il s'est remis et reprise. Makambo ezala tout le monde na Congo. Avec corrompre même autorité. Na niveau ya ministère ya paix ya budget pour qu'il va éliminer liste na biso. Nous allons notifier et mécaniser depuis 2021. Le lot en 2022 ba payer ce paiement na biso kasi Mutinga na ba bureau na ba remplacer ba gens na biso. OK. Ndeko nga message asuka tala TV zalingonga ba congolais ba kolanda ba yeba makamone komeli bino awa na agence de gestion des fonds humanitaires. OK, nangina compléter ka bon monsieur le ministre Mutinga oza ministre tali mamotali ba catastrophe alimentaire mais yemo créer ba catastrophe yango catastrophe a créé yango et puis nangina compléter monsieur Zali na ordonnance 20/16 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement il y a du gouvernement modalité de collaboration c'est-à-dire les années l'ordonnance c'est-à-dire modalité à membre du gouvernement c'est-à-dire quoi collaboration avec membre du gouvernement c'est-à-dire gouvernement avant Mutinga sa décision il fallait à se référer à membre du comité pilotage na membre du comité pilotage il y a premier ministre il y a au sommet mais il y a comme secrétaire alors bon agence c'était sans pourtant qu'on se référer na batouana nyon surtout au totanya na 9 membres du comité pilotage o ngena compléter yango wana tumito yeba nini oyo e blessé bino to moni documents a balebi coordinateur ba sali remise et repose bino boza ba agent ba bureau eza scellé pour nani. Merci mingi ndeko na mutuna na yo biso tozali agence de gestion de fonds humanitaires ezali établissement public oyo l'état congolais a créé qui depuis 2018 to kamwe kaka na mubu ya eleki ministre Mutinga
oyo azali moko ya membre ya comité de pilotage parce que agence na biso ezali gérée par ba ministère yele ministère ya finance, ya budget, ya santé, ya intérieur, ya décentralisation, ministère ya affaires sociales na action humanitaire. Ba ministère wana nyonso na ministère ya défense na bosana te. Ba ministère wana nyonso bazali ko constituer moko ya organe ya agence pona kotala ko longola baninga bandeko ba congolais o bakweli likama oto bengi sinistre to catastrophe. Pona nini l'état akanisaki kotia yango na ndenge wana. Potango likama yeye esengaka ba autorisation kilikili. Pona ko éviter retard na assistance, l'état azwaki batwana nyonso asangisi bango na responsabilité ya premier ministre akoki ko convoquer comité de pilotage pour ezala présider na ministre ya intérieur pe décentralisation. Mais tokamwe monsieur Mutinga oyo azali ministre ya affaires sociales na action humanitaire na initiative na yemoko a décidé ko changer kombo ya agence na ko cha institution ya sika oyo ya bengi caisse. Na caisse wana alobi na kati ya décret oyo ya proposaki na premier ministre que alongoli kombo ya agence azui makoki nyonso ezali etali agence mais biso ba personnel to bandela kosenga musala epa na ye nde tokamwe tolongwe wana ye azali moko ya batu bazali na kati ya agence boni akoki kozwa likolo ya batu nyonso oyo mususu ba ministre oyo baleki ye na bonene na kati ya gouvernement na kokende kolongola agence kombo ekoma caisse po ye azala na lo capacité ya kocha loboko na kati ya caisse po ndenge zalaki wana moyen ye en tant que ministre action humanitaire acha loboko na caisse ya agence ezalaki te po miso 9 to 6 eza kotala na kati nde tokamwe depuis novembre oyo gouvernement asalaki soi-disant décret wana ye nano ayaka kokutana na biso boyete po alimbola biso ke tala bino banda lelo ekozala boyete ekozala boye abandi na kofunda nani mokonzi na biso ke ayibi mbongo ye mbongo a débloqué te po apesa poto fonctionner ye moko asali mukanda ke makambo wana nyonso ezalaki ya lokuta a réhabilité mokonzi na biso 2 jours après toyoki ke alongoli ye agence ekufi ekomi caisse na caisse wana atali moyen ya kolongola biso ezate abimisi mukanda ke tosala test wana ezalaki lokuta tant totali malamu monsieur oyo atindi ba conseiller ba contrôler biso soki ya solo tozalaka bamoni biso abengi biso lisusu biso tofutami déjà po tozali au moins 500 agents 294 nde tofutami abengi biso nyonso na bureau na ekuna tokende ko se présenter na nyonso wana koloba nini soko yete ozali fictif tozalaki fictif mbala liboso pona enquête ya koyiba mbongo tomonani fictif mbala ya mibale ya contrôle epa na ye tomonani aye kobakisa fictif mbala misatu ke soki toke test ya maturité na ye donc biso toza bana mike yende akolisa biso soki toyete tozali ba fictif biso tofutami na fonction publique pe tozalaki contrôler na batu na ye boni o contrôler ngai na ya kokoma lisusu fictif nde tomoni ke muto aza mayele mabe toye kotanga mikanda oyo décret ye asali akosi premier ministre na gouvernement mobimba ba signé toye kotala tomoni ke intention na ye eza ya koyiba mbongo po soko tali na budget de 2022 balobi kuna ke gouvernement akofuta ba agent 294 biso tofuta maka déjà donc mbongo oyo ezali na budget ezali mbongo ya mutinga te ezali salaire na ngai ya ndeko oyo ya ndeko wana na kombo na ngai na kombo na ye na kombo na okuna ye alingi kozwa mbongo wana apesa ndeko na ye batu na ye ya politiki po bazwa mbongo wana biso to nyokwama to beti loboko na mesa tolobi ekosalema te nde bomoni ke banda novembre ti lelo oyo mbula matali afutaka biso ye abeti loboko na mesa na sanze eleki alobi soki na avril tofutami yaza lisusu ministre te yaza ministre ya mbolo république yebi to yaza ministre suka o république ko yeba soki ya monike mbongo wana akozwa eza ya ye akamata yango me ngai mutuna na ngeza boy
ministre oyo ya finance, ministre oyo ya budget, ministre oyo ya fonction publique. Boni bayebi bien listing oyo bafutaka ti lelo oyo. Na mois ya mars, na mois ya janvier, na mois ya février, tofuta maki. Et comme en avril, balobi bakofuta listing oyo bakopesa bango. O wana ekouta wapi? Soki eza bongo ke biso balongoli biso. Mosolo oyo bafutaka muto alongwe musala. Bafuti yango wapi de compte final. Mukanda oyo bapesaka muto balongoli musala bapesi yango nani? Tolingi toyeba makambo wana. Soki premier ministre aza complice na makambo oyo, l'État na mibeko eleki ba individu na makasi. Biso tozali moko ya ba Congolais, biso tozali na droit pe na devoir ya ko défendre oyo ya biso ba droit. Ezali ndenge mokonzi ya mboka pe mibeko ya mboka elobi. Okoki kocha batu na chômage te. A violer constitution. L'article 34. A lobi que chaque Congolais a na droit ya musala pe ya dignité. Pona nini lelo oyo bakonzi nyonso toke na conseil d'état. To poser bango question. Est-ce que ministre moko na kati ya comité de pilotage ya 6 ministres azana ndingisa ya ko changer mobeko? Azana ndingisa kolongola biso musala? Toyokaki ke conseil d'état ezwaka décision na mikolo 8 dans une semaine. Et sali sans ami balé banda dossier na biso ekota toyokaka ta lolakate. Et lobby nini relation. To lobby boy. Soki lelo gouvernement yoki ke tozui mutu to tumbi ya komikoni. Bakosepela bakosala conseil des ministres mbangu mboka o etambola kaka na bato ya mubulu. Mutinga ye abuki ba porte awa. Abeti batu muninga na biso alinga kufa awa. Batu mibale bakufa. Totindi batu wana na parquet bake ko sala influence balongoli bango. A menacé na inspecteur judiciaire. Donc mibeko na mboka oyo eza koto samate. To sengi mboka ezongela mibeko po biso nyonso tozala na kimia. Merci mingi. Tata mokonzi. Toyaki epa na yo, mikanda na biso ekotaki epa na yo. Premier ministre toyaki epa na yo, mikanda na biso ekotaki epa na yo. Bino ba président ya parlement, monsieur Mboso, monsieur Bahati, tokotisaki mikanda epa na bino. Même na comité de pilotage bino ndebandeko ya IGF, tokotisi mikanda epa na bino. Botala likambu oyo. Potozali batu 294 autres futami déjà. 290 quelques bazana nous en attente. Soki biso nyonso tosangani tolobi ke tosa l'action bokoyo kapel okito pe bokolingana toyebisi bino eza droit na biso. Bandeko balandi to suki apona mokolo malelo to yaki awa apote ba vérité makambozo leka ezali ministère des affaires sociales action humanitaire solidarité nationale yoka kombo ya ministère affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale mais peuple bango yoyo balongwe illégalement bazolo bake suspension à lettre na zango awa ba suspendre coordonnateur ne azaki rappelé à l'ordre non ba agent mais awa ekomi ba sele ba bureau ba agent baza libanda. Son Excellence, Messieurs, Excellence, ngai na torika porte na yo. Soro za deso de coche, olingo loba. To liaka mutu angula ito imorote, lobi ke bakabande ko ba lobi ba kosi. Miko na biso ezawa na za libanda na zolo ba bazo kangai. Benga biso le bakeba kambale ba kosi na liembongo na bangote na longoli pe mutu wana te. Tala makamunga na sa pour intérêt à ba congolais parce que ministère ozo gérer bakamba lobi awa, ils ont intérêt à ba congolais libumu. Sécurité, vina biso, n'est la ministère na yo. Mais oh baza, ba kolelati. Parce que ba famille ah ba lebi ke mbongo na bango e bimasu sute. Banda ku na Congo ba mutu aso matanda ku eza passé. O ka ba locataire. Les ba locataire ba ofana ndenge ni ba fa ndenge nini. Sécurité yango oh ba lebeli yo. Et comme insécurité, to roger ba gérer sécurité na ba malam parce que baza ba famille ba mère bazawa ba na ba jeune fille ba papa na bilenge donc lisanga ya bato bazalia classe ba kinyosu bakosuka wapi yo zaza oza ministre ya action humanitaire yo ka pepe ngo mawa bande ko na ngai poni kindo kisina aja boy ah mukolo